Merci mbote mingi ya balandi ya aussi du Congo ezali sengo kuta sunabino mendenge boyebi tuzana matanga oyo boyetu uti ko bungisa moko ya mama na biso moko ya babundeli ya ekolo Congo mutu à faire face na palissade à faire face na batation nyoso ya régime ya Chilejelu mais le lonzambe abengi mama na biso Charlotte Masiala oyo bazalaki pembeni ya président Louis Martin Fayulu ndenge boyebi tuzana matanga mais biso oyo tutikali tout ça pour continuer bitumbano yango wana moni te présenter ba famille biologique il y a maman Charlotte Masiala ba nos condoléances na biso et puis na famille Mobimba il y a parti cher et il y a président Louis Martin Fayulu Madidi et Sidé tout ça na bino ensemble je crois maman na biso azalaki moko ya ba maman ba valeur il y a tiki biso toujours responsabilité wana ya ko continuer bitumbande beaucoup mona biso ba jeune biso ba pronomi benga ba combattant ba résistant tout ça déterminé pour que non d'ici le 17 février tout coûte na liboso ambassade ya France pour na kolakisa que non France a qui ko s'ingérer ata mukete na makambo tali Congo parce que Congo est un pays souverain Congo est un pays oyoboy eza na souveraineté nango et puis to kolinga te que batu oyoboy baza ko terroriser Afrique baza ko terroriser Congo yango wana tout ça ko bengisa ba jeune ba responsable ba résistant ba combattant biso ban surtout kuta na liboso ambassade ya France oyo boso ko zu transport za kana ipen ozu juste ipen okiti liboso ya Showbez et puis biso oyo boto sa côté ya Kasavu ozu transport na okitika na Sosimat wana et puis biso ba auto vana kana tiango to ya vraiment ebelé pour za transport ya IEC et puis rendez-vous za liboso ya ambassade ya France na 8h to za wana pour na kotalisa na montre que non to kolinga lisusu pour la deuxième fois colonisation et puis to kolinga te balkanisation oyo boy ba français ba allemand ba ko sala likopa pona biso ba congolais tozo mabele na biso ya Goma ya Uvira to pesa yango et pa ya batu oyo boy baza ko boma baza ko pied biso pourquoi baza ko pied biso parce que ba kuti na président moko oyo boy aza le plus faible organo le plus faible ba président depuis Afrique et Africa ils na régime ya monsieur Félix Tshisekedi ndenge boyebi lelo o bo peuple congolais likambo ya mawa na passe tobona kana mikili misusu oyo bolokola na Poutine et pas ya président Poutine na Russie ce qui Joe Biden a répondre yé a sali lokola kwa narguer peuple russe et les karaba seconde était Poutine a les na Kremlin pour na ko répondre yé sévèrement et puis et comme ka guerre moko tendu pourquoi parce que bango nyonso baza na guerre ya leadership ya la première place na puissance ya monde mais oya biso to ko comprendre te Paul Kagame a quoi narguer Congo mais Félix Lokola a le maillot le plus pété un président le plus faible en Afrique oyo boye ba président tout l'Afrique va conséquer le peuple congolais parce que va comprendre que non Félix c'est une étiquette comment est-il possible Paul Kagame a ko fungola mbanga na ekoloba ete alembi makambu ya batu oyo bobiso ba congolais to ko sele makambu na batu oyo ba kufa na est Paul Kagame a indexé directement sur Lombo Moussapi mais biso to yebi yango à l'époque même ata Joseph Kabila ngwa zaki des morts to mona na charte ya ONU Kabila a indexé Rwanda Moussapi oya boya même ko pesa Kagame mbote to yebi à l'époque George Bush na secrétaire ya ONU Guterres de mutu aluka kosala kosongisa alliance wana mais simbaka te pourquoi parce que Kabila zalaki déterminé de to monaka ba Mamadou Ndala de to monaka ba généraux na biso ba telema baloba nous devons faire retourner la guerre biske bandaki ndenge moko pe musée alobaka la guerre doit rentrer biska oye bandaki mais likambo ya pasi na mawa to ko mona lelo Kagame ko fungula monoko na ye ya koloba kana soki biso ba kongo to ko continuer toujours ko yebisa bango ke no bitumba o batu ba ko kufa na est za Rwanda Kagame alobi akokota tina Kinshasa musée alobaki il faut bitumbe zonga na Rwanda Adolphe Muzitu pe alobaki nous devons faire la guerre avec les Rwandais parce que boko mona batu oyo boye bazan esprit ya patriotisme ba moni ke no mutu ko sala biso mabe directement Adolphe Muzitu aleka si malu tout est akena ko mirmire na sima mukonga bato Muzitu alobaki yango awa boye batu ba ko menacer biso c'est les Rwandais il faut coûte que coûte nous devons faire la guerre avec les Rwandais alors na komi tu na so tozana batu lokola ba Muzitu tozana batu lokola ba musée bien que peut être ici à Kamboka tozana batu lokola ba maman océan o ba koloba ouvertement ba ko banga te
le coup la biso ba Bruno Mimbenga to kolba nous devons faire la guerre ndenge na bisaka bino article 63 que nos jeunes congolais tout a une obligation ya kozwa munduki pona kotelema pona kobunda pona mabele na ye ndenge biso ba Bruno Mimbenga to telemi to ko munda bitumba oyo boy mais lelo oyo boy Kagame akoloba ko narguer peuple congolais ako fungula munoko na ye koloba que non so to ko continuer boy Kagame akoya ndeto mona na régime ya UDPS peuple congolais biso to bosani oyo boy à l'époque na matanga papa Etienne Tshisekedi wa traître na Stade Martyr bato banda ko benga Kagame Rwandais ako bomba mama biso bayembela ye awa bona Martyr Tshilombo présent ba ko yemba yo nani obo ya Kagame mais lelo oyo boy le même Kagame akomi ndeko ya Félix Tshisekedi. Pourquoi biso peuple congolais to koza na maele mukuse boy? Pourquoi biso peuple congolais to ko mona que no mabe yango oyo boy bande kunanga ya UDPS na lobite que so na biki bande kunanga baluba parce que baluba nyoso bazana buzoba ote. Pourquoi humiliation tina niveau oyo boy? Boko yemba na Stade Martyr yo nani boy ya Kagame mais Kagame wana o mozuto lobi to sa bitumba na ye ako bomba mama na biso ako violer lelo oyo boy Kagame wana lobi question que to continuer biso peuple congolais akoyati na Kinshasa c'est que à comprendre que non Félix ne vaut rien donc tu comprendre ngo lelo que Kagame nde muto ako diriger Congo pas to lobaka ngo plusieurs fois Félix ça n'est juste étiquette ba chai wana ndo mona bazwa mo si wana ya nani oyo kombo na Yesu nani Denis Nyakeru na biselela bacha bango wana pa ba contrôlaka Félix nyoso akosala e kokende na Rwanda yango na zo bengi so mona Congo le 17 oyo botika na mikolo muke bande kunanga diaspora bande kunanga bozana Ituri bande kunanga bozana Gemena bozana Boyo Masinga Mwambe bozana Basoko bozana na Kabeya Kamonga boza partout bisika bozali tok bima le 17 parce que la souveraineté en mboka na biso de ça en danger parce que oh Paul Kagame akosala e ko lakisa que non na Congo mutu makasa zate ma biso to bi que non tozana batu oyo boy ba soki ba lobi likambo ba telemi makambo change ko ba Adolphe Muzitu lokola ba mama osende ba ko telema moi si o azana miso akomona makambo avant que likambo ya kokoma mais botana lelo Kagame akoloba que non kokota na Congo lokola bino bande kwa UDPS bo permettra Kagame ati na Martyr botandele tapis rouge pona nini pona pouvoir mais pouvoir ça pouvoir oh lelo Kagame akomi ko ki sa peuple congolais et soni oyo boy lelo nde ko koloba awa boy les 17 et quelques jours biso ba jeune tout ça déjà ko mobiliser to ko sensibiliser je crois to ko zala mukolo wana nde na utai ko pesa ba itinéraire to kuta na liboso ambassade de France to sala lokola mibali et puis baction o to ko banda awa parce que tout le monde que non ba leader politique nyonso bango nyonso ba vandini à part Adolphe Muzitu yazana ba pour parler na je crois qu'on appelle d'ici là oh boy ako telemisa peuple congolais pour na kobunda na ba Rwandais c'est ça mon mobile et ça ko ta ba jolo ba Félix oto ko mona bango oh boy ba tu ba ko violer ba maman na biso ba ko kata ba soda na biso mitu ba ko beta bande ko na biso ba ko mesi bango ba esclave na ba prison ba nini na Congo na mboka na bango moko mais Félix quoi ça président moko ja jololo un président incompétent un président faible a ko permettre biloko lo lenga ngolo. Et puis tant to lobaki awa ce que to sala ta choté to comme esclave à tout na ba utu et ça comment na mais pourquoi même en France tout le monde a biloko oh boté et là ko le kana Rwanda ko sala na Congo et ko jamais ko sala Rwanda ko sala ngo même na Tanzanie que ba lobby ba fingi ba narguer ba Tanzanien et puis président Tanzania kangi munoko lokola Félix Ndengele lo oh boy Kagame lobi ko meki ko loba na ko kotela tinanda parce que Kagame akotaka ayebi chambre nyonso ya Congo et puis abimaka yango na zo bengi somo na Congo bakambo to ko loba izama kabwa kanda il faut totalement entre la patrie ou la mort ndenge Mobutu aloba s'il s'agit pour faire les accords avec les diables pour l'unité du Congo nous allons le faire et ça te ko ba accord Félix Asali ya bondoki azu Congo azo linga pesa ngona maboko ba Rwandais azu Congo alinga pesa wana maboko ya ba Burundi na ba Uganda mais loko wana e ko simba te donc mission biso to za ngona 2022 oyo boye eza ko benga na Félix parce que peuple congolais faut boye bango na zo mona place mon côté na vertu mon côté oyo lobi que non président ba ko benga na même soka za exercice il faut boye bango
Félix Nenga trop bengana e. Tout le monde a président brésilien en fonction. Bakanga ba sambisa e. Alors toi mine boko bakano président bakiko bengana parce que aza appelé mandat. Na ngwa ebisi bino biloko wana. Qui vous a dit ça? Alors ce qu'a Koufi appelé fonction. Si on se bakangi le quoi la cas Félix. Bah bengana Félix n'a pas détournement sur la kosala ao. Alors vous allez nous dire que non parce que t'es makambosa bongo tout le monde na Brésil président en fonction ba bengana e. C'est de même capé à Félix groupe ba ko kanga Félix. Alors ce que Félix a Koufi. Alors na makambo kosala ba bavir na e oyebu. Donc bon dire comme ma peuple na distraction, il y a que non président en fonction. Non, c'est faux et archi faux. Donc trop bengana Félix à tout moment parce que Félix est incompétent. Ba ko narguer o ya yo peuple. Ba ko tia yo musapina miso. Et ça ko la sa faiblesse. Le quand makambo o boko fumula munoko a boko ba non coup d'état et ça les mieux comme ça. Le non oyo boye. Qui peut vous croire bino ba toyer des pièces? Est-ce que dans un pays normal, civil a cause à coup d'état? Information oyo botozui. Il y a coup d'état parce que moi que ça ko diriger et comme il est là oyo bo diriger na parlementaire debout. Donc ben institution sont moi que ça sont respecté. Le quoi l'information wana et où ta ki na séance était à 10e mairie. Et il y a un peu de monde qui a coup d'état. Et aussi dans la séance, et aussi dans le parlementaire debout parce que batu l'axibiso manque de professionnalité na bango. Alors ne okabu pas monde qui makam auto ko ba awaboy. Et outi na bisote. Outi na biso vidéo. Et puis to osonga sima poto sur la makamosa ko le kanaka tiambo ko mo. Coup d'état ça mimba les belé. Na auto pesa historique. Ce qui est vrai Ezali que nous pouvons prendre les risques à Rondima bango. Mais tellement bakosa trop. Au moins, tout le monde a bakosa tellement trop. Tellement bakosa trop. Au moins, bien comme monsieur Zalagé, tellement il ba mingo kosa mingo. Bakosa n'est pas. Oh la vérité ba ondi mo. Neti nini bakosa? Bakosa belé. Par exemple. Et belé. Moi même de onanga zo a obosa na que batu ba bimana balabala batumba ba bebisa ba mituka batu parce que ba bi que tentative ya coup d'état ba loi qui ba freta qui avion à la présidence et tout ça ba ça. Alors ben murmure. Bon est-ce que l'information toujours à coup d'état avant communicateur ceux qui portaient parole a fait ce qu'il a là-bas. Ils avaient pas murmure. Ils ont officiellement. Tant on moni photo na bureau ya ANR, il y a chef, il y a CNS. Ils avaient pas murmure. Dis-moi quel est l'officiel qui avait donné l'information. Donc on gagne à balabala. Et après il s'avérait vrai, bah il faut confirmer qu'effectivement c'est ça. Ce qui veut dire que ce sont là des réalités. Abi Daviso et bonga qui d'abord ba solo là entre bango pour que ba communiquer. Non, les informations à Liboso tozu na balabala. Parce que le pays est géré par les parlementaires debout. Ce sont les parlementaires debout qui nous ont donné. Bato bazako lo baba information des questions d'état. Ba parlementaire debout. Yo koko saté ndekolangai. Bata Liboso ba manifester ba coup d'état banane. Les gens de l'UDPS. Alors, les parlementaires de Boubou opposés sur question Fongo et Misoupoine. Pour y bien que c'est ça. Non, mais effectivement, ce sont eux qui gèrent sur des questions d'État. Qui ont publié les photos, il y a spécial na année. La détention, oui. Franchement. Franchement. Non, mais attendez, est-ce que nous étions là-bas? À ta mauvaise forme. Non, dites-moi, un agent, il y a un air. Oui. La direction générale, il y a un air. Connaissant la philosophie, il y a un air. Alors, il y a une information aussi secrète à la place publique. Donc, les parlementaires de Boum Takina quand on fait. Non, na le but que bangom tu va kangi photo, bangom tu va bimisi. Maintenant, on a Facebook na bango. Yo zo na au contredire ndeni. Yoga c'est quoi aventure. Ils disent que non, et bon on va communiquer avant. On a vu un document, je ne sais pas si c'est un document authentique. Oh, il y a réquisition, il y a nani, il y a Mokonzi Aner à Tindi na opérateur téléphonique moro. Si ce document est vrai, qui ont donné cette information? Comment pouvez-vous expliquer, vous êtes en pleine enquête d'un dossier aussi sensible? Toutes les informations comme une balabala. Bozo tu as na réseaux sociaux, bozo ba pesi même ba détail, j'ai vu même un Moutouma bon pas Moutou, Azali, comment vous appelez? Député. Merci. Ndema moni bolandi na kati ya vidéo wana. Aucune source officielle. Oye bisaki bisoke Félix azalaki tenté na coup d'état. Donc bon moni place que no batu oyo boy. Ce sont les parlementaires debout ndeba so gérer mboka. Kaka ba parlementaire debout wana bango wana ba imaki dimanche.
bake kotumba bapine bake bamisu bake na aéroport bamisu bapanzani c'est ça regarder bisika oyo mboka ekomi na balabala yango nayebisaki bino l'autre fois awa boye président Eli Martin Fayulu bavotaki ye na 2018 agere mboka oyo te mutu ya bino bavotaki ye te ya géré na 2000 a géré mandat oyo bo Félix Tshisekedi donc tous ces bato wana mibale ba personnalité minene na mboka na biso mandat na bango aussi na 2023 le quoi Félix a kolingo me biso na glissement ali na même peuple congolais na transition oyo boy akobenga ka ba lani oyo ba diaspora ba diaspora mbwa ba me malisu bato na transition bisika oyo boy akolokota oyo batikalaki loko apesaki bango ba promesse ba ya lisu kokota na transition yango na biso mo na Congo transition ekosala matin donc bato oyo mibale na lobi président nanga mokonzi nanga Martin Fayulu bo votaki ye ma diriger te mandat ne peut aussi en 2023. Félix est le traître judan, un président le plus faible. Il peut mandat ne aussi en 2023. Donc le plus courageux, même le quoi biso ba Bruno Mimengabo. Toko ya wana to ça la discours na RTNC, toko s'auto-proclamer que non parti à l'élo, c'est moi qui gère la République. Donc wana coup d'état wana ezana problème mon côté parce que batu o ba activité sur mauvaise volonté na bango. Donc la seule façon o biso to ko benga Félix. Ndenge zo ko ça forcing. Ndenge zo ma peuple la distraction. Ako mara bato ko sala makambu lokola ba parlementaire debout le ba komi ba institution en mboka parce que le obo ba institution yo mboka eza bafoué tout le monde assemblée nationale tout le monde présidence ba cour tribunaux donc ba institution en mboka eza ils sont respectés parce que ba parlementaire debout ba tu akabe yaka mwanga ba wewa nde ba komi ko gérer mboka oyo donc coup d'état ko sala après 2023 c'est wana c'est le droit problème mon côté zali parce que mandat bato oyo so balé ils aussi là en 2023 yango na so bengi so mo na congolais lelo oyo ko mona Félix a multiplier ma stratégie na oh non Zoé Kabila ba boto la qui est passeport diplomatique na na aéroport Antil bozo céder facilement yango na bisaki mino que non biso ba j'ai une photo ça l'attention parce que to comme ma politique ya Congo lokola Werason a ko beta na Zénith ou ben na Olepa Wera sombe fali akobeta concert moko na Bercy ok non ba fan bazana be motion ya nze monde to mona ba Michael Jackson nous devons faire très attention parce que na air to zanango oyo boy to lo ba ko ba Jean Baptiste Félix a multiplié ba stratégie na pour na komema peuple na distraction mais biso to ko bengisa bino peuple congolais to tika la focus ba to la Zoé Kabila passeport diplomatique. C'est là qu'on a Afrique du Sud et engagé biso peuple congolais nani. Mais nazo ka maoto na ko mona batu. Zoé Kabila. Na na buke Zoé Kabila boma batu na mboka oyo. Nema ko Félix a ko continuer ko boma batu. Donc tout ça ça caractérise que batu oyo boy place na bango za lisusu awate. Donc ce ko bano tous ces gens bo mona bango bakimbuta baboshab batambwe mwamba bazali lisusu gloire eza na bango te. Ezoti kaka nde bo mona ka batu abeta dame. Bazwa dame ba tia ona makolo so là on bougeait dans ma coloboé pour dame salini et baby c'est comme ça biso peuple congolais donc d'être aux armes il faut seulement tomber ma colonna biso avec autant de détermination je crois que batu o nyoso bo mona bango ba sa ba dame ba ko panza na puis mutu na mutu akoy ba biskani na okenete lelo totikali une affaire à 5 ou 6 jours so bengi sa bande konyonso boyebi itinéraire à côté ambassade de France ezali eza musika et vous savez, on a tout déplacé. Tout ça, on a besoin, ne fût-ce qu'à $1, non, $2, pour permettre à Bissot de louer ma bus. Eux, comme ma bus, ils sont l'ambassade de France. Mais c'est oh, boy, bah, Congolais, aux Alawana, Bino, aux à Bruxelles, Bissot, aux Arabes, pendant qu'on a bis à Batouana, que non, oh, bango, bazo, ça, la kuna, la carte, Bissot, aux Alibanda, tout côté, la bango. Ce qui est simité, Wande, Kozala, Bibemende, Kolala. Parce qu'on ne peut pas accepter que, dans le 21e siècle, tu continues à vivre. Bah en ergue oh boy Kagame a fait ça pourquoi parce qu'il a compris que non RDC n'a pas bicelé là oh bah qu'on travaille pour na Rwandais n'a pas stratégie n'a pas beba ko luka ma peuple en distraction mais biso to lobby Congo ezana batu oh boy bah 8 bateaux de commandement lokola biso ba Bruno Mimbenga to 8 bateaux de commandement ndeto ko sensibiliser ba jeunes le 17 to bima massivement jour wana musale ko salate biso ban soto bima na balabala s'il s'agit même de ville morte. Nous avons décrété d'ailleurs ville morte et jour wana misali Rosale Maté bana nyoso ya maluku bana changu bana funa bana mwamba bana roi Mandela jour wana musali kozalate nous avons décrété ville morte étant qu'un guerrier oh boto sur responsabilité ya ko bundela mboka na biso lelo oh boye bande ko na ngai
ndenge boyebi ndenge nabisaki bino le pays est dirigé par les Wewa bato asa nzete nde kulutu nanga ale bolojwa papa ale bolojwa na monaki na landaki yo obengisaki ngai d'ailleurs que non il faut tokuta na pona jour à le 17 bino boza ba kulutu na biso jour oyo bo biso baso kulutu ale bolojwa yo koya na bato ya ipen bande ko dosta bino na ba ale bolojwa bokoya na bato ya ipen tokutani wana liboso ambassade de France bamvumvu bino bokoya na bato ya Wileri bobimi tokutani c'est ça. Parce que on a dit que les bolos, nous avons coupé les combattants pour que notre bisamboka na maboka bato bato bazana vision moko pour na mboka. De lo oyo boy. Bomon insulte. Munene pour na Congo. Ba wana biso bande ko na biso ba wana ville Kisangani. Kisangani boyo masinga mwambi. Bitumbe Salema 5 jours, il y a eu plus de 6000 morts. Génocide ko Salema na Congo. Bato ba kolobela ngote botela niveau ya bolole bato ba ko kamamboka tanto ko bisa bino que non Félix ne qui vaut pas ya ko diriger mboka oyo boye pasi na mawa à l'époque ya Mouzé à l'époque Adolphe Mouzut il a fallu Ouganda et dédommager la République démocratique du Congo 11 milliards de dollars américains pour na bitumba oyo bunda na Kisangani bota la République que za diriger na bato ya balabala bota la République que za diriger na bato mbwa bota la régime oyo boy ils a dirigé na ba compétent ba conscient bato ba ko cracher likola ba bande ko na biso ba kufa lelo oyo boy justice internationale est trachée ba lobby Ouganda afuta République démocratique du Congo République d'Isaïa Mobutu 325 millions de dollars américains peuple congolais telle dimension Félix a réduit bande konabiso bakufa na bitumba Kisangani de 11 milliards à 325 millions namboka nini babomi bande konabiso na Kasai awa boye Félix azam na ebite komboli to benga fe o azan document seke penza bo diabolo ya Congo de 11 milliards à 325 millions de dollars américains et puis Uganda lobia ko futa mbongo wana te au travers mwana Yoweri Museveni alobia so reconnaître makambo wana te ndenge moko Paul Kagame lobby peuple congolais histoire oyo avec Félix Ifossi la 2022 oyo boy février moto pela bisika tout Félix écoute que coûte Félix a trahi bitumba oyo bande ko na biso bakufa a craché la mémoire na bango oyo ko l'accès réellement que Félix c'est rwandais dans la famille Tshisekedi Mobimba ba très na confirmé en lelo et puis mbongo balobi ko pesa combien 65 millions de dollars selon la justice internationale de Katil Kambouana 65 millions de dollars pendant 5 ans. T'as la dimension. Bota la niveau, considération à citoyens congolais à sauter. Zaïroise. Bota la batou, oyo boy, batou ando teka ba carton na Belgique. Bande konabiso ba kufa. Uganda lobia ko pesa mbongo wana te. N'époque à manger tout, ba ko fungula mon côté, même n'époque ya étranger à Joseph Kabila oyo bato il est si baloba mais lelo oyo boy botala bisika ba mimimboka biso ba Bruno to ko bunda bitumba oyo pona intérêt en mboka parce que tu comprendre que Félix a humilié biso tina niveau haute ya mwana to bengi sur mwana Congo tellement to se débarrasser na Félix tellement to se débarrasser na batu oyo boy ba utu ba tuti ba tondi ki sasa awa boy tant ko Kagame azo ko loba question que vous continuez à koloba boy na koya tina Kinshasa parce que yebi preuve ça que ba bisele là ba Denis Nyakeru ba Nyarugabo ba ministre de la défense o ba za Rwandais qui ignore que notre zana ba Rwandais na kati ya gouvernement oyo boy alors moi na Congo ba luba oyo boy ya moins sérieux bozo continuer bettre la Félix Maboko azo continuer ko saboter le peuple congolais et puis na lobité que no ba luba yo ba za moins sérieux parce que bato ba za moins sérieux ba vana na séance été wana bazo continuer komona bazo bomba bande ko na biso bango bazo betela Félix Maboko bazo continuer ko violer ba maman na biso bango bazo betela Kagame Maboko Yoweri Museveni alobia ko futa nyongo wana te bango pe balobini Yoweri Museveni moninga na biso Yoweri Museveni ndeko a Chilombo yango na bengi sur le 17 na bengi sur le 18 na bengi sur le 22 tobima massivement tout ça la lokola mibali autodétermination yango ndeko sala ke
ba Rwandais na ba Burundais na ba Ougandais ba respecter biso parce que na minute oyo boy mboka ba institution mboka za bafoué mboka komi ko diriger mais na séance était à madame na ba séance nganda lutoko de toko mona ba conseiller à Félix ba komi ko gérer makambo ya mboka na mopono na mona un conseiller aye na tchétché awa boy na ba document bota na niveau mboka zali tout ça faut aider à Joseph Kabila. Tout ça, faut aider à un peuple congolais. Parce que nous, conscience. Parce que tel éminent, on comprend les dimensions. Oh, Félix, c'est qu'on réduit biso, tous les valeurs. Bibembe na biso, et ça valeur de 11 milliards à 325 millions de dollars. Tandis que Kagame, Avata Bibembe na bango, oh, français, bana ko pesa, ko financer ba touti, ba bomana na bango na bango. Qui peut ignorer que non ce sont ba terroristes les français. Emmanuel Macron, vous allez payer cher. Yangwana to bengi si mo na Congo. Tant to ko loba makambo oyo boy. Bande komisio ba mo na biso ko ba tout monde est censé, mais tout ça ben insensé té. Ils a passé ce qui beaucoup monde a titre ko comme ba dimension ko bimisa makambo susu boy. Ils a passé parce que aucun pays dans le monde ba ko cracher na mémoire ya batu na bango. Mais botala un président atanga classe ya malonga te azoye baba droit na été un président à la lunette mais azomona makambo te un président qui porte des lunettes mais sa vision manette monsieur zakana moi fier mais oya Félix to éviter comment est-il possible mutu depuis na présidence kaka nzombo kolata akomi akene na nini na nganda ya taba na nini ona wileri ye wana na ba selfie na ba ndumba ya wileri alors vous croyez que non mutu aboy à cause de vraiment qu'on réfléchit pour la Makamboka. Est-ce que vous croyez réellement que non, président Peter Erdogan ou la Turquie va répondre, va cracher dans la mémoire de Batounaye et puis on a mon turc. Mais dit jamais vu en Afrique pour la toute première fois. Donc on a vraiment que non, un autre président a insulté un autre pays, un autre président et puis président na kangi munoko. Moussa na eka kolata kitoko. Na mbonga biso ya ba peuple congolais to ko souffrir. Boyebi le lot totika na mikolo mukele 17 et ça semaine prochaine je crois que ça jeudi. Tous on a besoin de sungia mutu nyos. Ndenge bino se mobiliser na Afrique du Sud, ndebo se mobiliser na Europe, ndebo se mobiliser na Australie, ndebo se mobiliser na Tanzanie, ndebo se mobiliser partout. Ba Congolais to bima mukolo na ebele pour que non makambu ya balkanisation mboka na biso ezala échec et puis lutte na biso Isa lutte ya individualité, Isa bitumba oyoboy. Mozuto alobaki, notre ennemi c'est le Rwanda. Il faut to simba minduki, to zongisa bitumba place ya bandaki. Parce que to continuer te ko vivre humiliation oyoboy na régime ya bamboa, na régime ya bato ya sanzete oyoboy, ba komisi ba institution mboka lokola nganda bangi. Bande konya so façon na bino ko soutenir numéro ezali wana. Nde toujours to koloba awa boyebi. Maman au Sénat du Congo a toujours Yakobatama parce que baza kolukaye. To komi ko sala musala lokola ba étranger mais tozana kati mboka na biso moko. Numéro zali plus 243 81 73 11 702 wana ndoko ko kanisa ba résistant ne fils que mai ne fils que transport pour que permettre biso tobima massivement jo wana ce qui bosalité banani musuba ko sala. Ndeto lobaka musapi moge sukola kelongité ceux qui to simbani main dans la main toko bimisa monguna toko chai mopanzi plus 243 81 73 11 702 wanande bo komela biso ndeto za koloba awa rien ne va nous empêcher tokuta na mukolo wana kulutu ale bolojwa bo sensibiliser ba jeune bitumba oyo boye totikali na bino papa honoré nganda loba yango déjà Félix ana mission ko kabola mboka biso ba jeune auto su conscience pour na kubunga mboka totelema de sorte que non lobby congolais a sa dignité na. Merci ndena lobaka toujours liboka pilipili ici la rasolo tena moko moko soki nzamba lingi tokuta